E bandeko na ngai nakosa bino te degré na ye munene mais nayebi ke munene eza nango santé te munene memelaka bato ba maladie belé donc nazalaki décidé nalobi te nakende komikomisa na fitness malgré na mikomisi na fitness jeune garçon nanga lobi te mama tikaka na memela wata pareil moko boye ya marche osalaka ka sport ata na ndako parce que nayebi yo bien pona otelema pona kokende pe fitness bando ezalaka problème jeune fille nanga memelinga yango bomoni nazosala mwa ba marche nanga na ndako parce que nayebi ke nakomaka munene nde mingi na été parce que na été nazalaka na contrôlaka te na été na mela koka na été donc biloko ba cycle wana na melaka yango mais na hiver nazalaka vraiment na si contrôlaka makasi parce que na hiver na melaka mingi te nazalaka na mwa ba jus nanga batangawisi na salaka donc na été nazalaka vraiment na contrôle te et puis na grignontaka trop ba chocolat ba nini munene penza eza santé te bandeko nanga oyo eza ebandeli na tamboli donc nakoki koloba ke 1 heure du temps ya marche eza lokola nasali lokola 2,5 km donc vraiment bala nanga ba féliciter nga parce que mbala liboso mais ezalaki suka bandeko nanga bosomba babiloko ya sport na bandako tosalaka surtout soki age banzo pusane munene te moko il faut to dozaka mama bijo libinga na za soki na ye munene anazongi neti siko penza non namoni ki trop c'est trop non mais la souko kate donc na kolia lisusu lipa te donc to régime kaka quoi bandeko nanga chaque fois na laksa bino évolution nanga ya sport merci en tout cas na lataki ka moi t-shirt boye mais ba nanga ba conseiller nga ba lobi fona lata moi pile pour na toka donc na toka ki na senti penza ki bilambe poli donc t-shirt na lataki na kati poli na toki donc on a silisi vertige net daki ni kokwea mais ezaki mbala liboso ba na ba féliciter nga parce que na sali yango penza 1 heure du temps donc bandeko nga bozalaka toujours wana ndolakisa bino évolution sport nanga ndenge na ye munene et puis na ndenge na kokonda na zana kundima